Top na mo. Qui c'est mutema penda? Yo ka yo kamsoza kana mo. Amenga nini? Bébé. Ba bébé na bino bana siko ya époque na bino. Natia yo ha ya nie na komili kukuma. Bonjour chers amis, une fois de plus merci pour la confiance. Vous avez été en nous sur Kosala. Na site www.info16.com particulièrement pour la 19e anniversaire, il y a mort, il y a Pépé Calé. Nous sommes ici dans le cimetière, il y a Gombe pour tout cas Sabino cérémonie et Koleka mais beaucoup soit entretien qui toko tout ça la bino awa norba mingite donc balobi maman la katia Belgique azamoko azaka moko mi balete maman Hélène Ntsanga de Bruxelles Hollanda beaucoup de maman kende na tambula donc il y a plusieurs direct donc on surprendre ba na katia bela boye bango to ba PC là donc voilà bonjour. Bonjour. Sur www.info16.com on s'est présenté aux Anani et puis aux Sanina. Bon, là, comme on a Fabrice de Souza, nos artistes et musiciens, moi on a payé à Moko et à Bana Pépé Calé, de Souza chanteur. Naïe a pour rendre président Pépé Calé hommage. Pour numéro de Souza, parce que ok bah côté père ou bien vous savez Wali Nandengena. Côté père n'a qui m'a monté on ça déjà donc. Ce père ça qui là bon facilité de makambo. T'es bon facilité tes âmes makambo bon n'accord pas facilité mais nzambe pas ça la makam Nandengena ye tout le monde a que non père a boti yo tout le monde a que papa ko bota yo aux yeux longi na ye pourquoi pas cause un peu mon gongo na ye pourquoi pas cause comportement na ye bon ils ont bon nzambe. Ça va toujours à moi vocal moro. Vocal hein. Matama pasa doko rasanga fangola ya ba ya nie. Kasika natia yo ha ya nie. Na komili kukuma PDG Makambo ya pati ekofo. Pépé Calé pour la Zaginel. Pépé Calé. Pépé Calé icône moko vraiment incomparable. Incomparable vraiment. Il faut que vous puissiez respect belé pour Oya Sali. Oui, la deuxième fois, on a Congo. Mais Oya Koyimba, on a Pépé Calé. Toi, on a Pépé Calé. Naïbiti. Azati. Azati. Moi, je vais partir à Mikili. Oui, je vais partir à Mikili, Nancy Pena, Tantine Geneviève. Tobo Sanité, Papa Edi Kilombo, donc tous en a déjà nakin. Donc Tobo Sanité, bon Marina Wankaila, gros bisous, je vous aime. Toujours impression ya maman Pauline moi c'est Pépé Calé. Et puis à OPC là pour voir comment la journal est là azuka passi azuka saneni bavandaki na mbale je crois que moi si à solo maman à solo le silence qui parle plus que la parole maman Hélène Ntsanga de Bruxelles à Zolanda bon olinga pena que tokutama Paulina Yohana toujours. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Ça va. 19 ans après la mort, il y a Mbali, il y a Chéri, il y a Chou, Mingi, on a bien. On a bien comme Boling, on a bien. Top, non, qui c'est Mutema Penda? Yo ka yo kamsoza kana mo. Amenga nini? Bébé. Ba bébé na bino bana siko ya époque na bino. C'est quoi ça qui? C'est ça qui na ko benga na kombo papa. Papa. On est quitté Mutema. Voilà, papa, ça na bongisi table ko liate. On est mon papa, na bongisi table ko liate. Maman Hélène Ntsanga. Maman yo. Bo pesa maboko. Eza bien koloba, mais ko ça geste et les kinyoso. Maman 19 ans au Simbi famille, beaucoup de balandeni. En tout cas, quand avez vache, ça passe. Ça passe. Mais donc on a ensemble besoin ma casse. Azo batté là. Kola la kolamuka. De 19 ans et coquille. Mais ça passe papa dans la peau, dans le tika la boue. Pour biso de baga kosom bali pâté. De baga kosom bali pâté.
fufu te sukali mais sikoyo okoma obligé ozosomba ozokotisa tantôt mpe eza te mais moto akondima aza te. Mama mingi ezala biso bapapa soki mama akufi 2 ans ya rebele omona otie mwasi mosusu na ndako mais yokangi motema 19 ans mpo na nini boye? Bon ngai abaki nakobala lisusu te nabala mpo nasala so nini na kitoko nyonso nango boye kobala nabala lisusu mpo nasala nini kobala ezalaki soki nabotaki te nabalaki te ndenge mosusu sikoyo naboti nabali papa oyo atinga na honneur bongo naluka su mobali mosusu nakoka te sikoyo bolingo nazalaki na mobali na ngai yango napesi na bakoko na ngai naza sikoyo fier. Force na bino basi utaka mpe okangaka motema wana fo kotuna nzambe mais toza moto na motema ne mpe bamisusu oyo baza nsima na nga oyo bakufa mibali to ane moko na nga bamisusu babali na bango mais ngai nde ngai mona lobi ngai na kobala na nga te mpo na yolinga na bala ngai na bala na nga te nga alingi te nde bato batuni ngai te na bala te. Mama 2 ans passés toyaka ezalaka plus mpo na photo ya papa totyaka na tome na ye année passée avec Fleur, année au toye. Particularité année aux années. Idem, donc ça, le rôle est tombé le mardi, le 28. Donc il y a peut-être les fleurs naïe. L'objet naïe qui n'a pas bon cimetière, mais malheureusement, il y a beaucoup. Na comme si Nzambe, yo yebi année sur pour la Rambula, mais année yo 19 ans naïe, to polimbulate. Mais mboule peut-être qu'il n'a pas tout. Mama bana siko bazapi bana papa tikela bana papa tikela nga bango soza na poto mais moko azali awa fiston yampani mais oya ngai bango soza na poto abengaka pe abengaka bongo bana bimso bazala liso yanga mama uta musika. Voilà, donc Katsongo, toujours temps mingi pour tara nenge cérémonie ali le temps peu tokende kuna voilà moi le loba par rapport à année prochaine nenge ozala aujourd'hui ngeza nenge nini pe osenga nini et pas bandongo sur la biso. Merci na parole pour l'année prochaine les 20 ans naye nazo senga na bato nyonso oyo balingaka ye oyo bayebi ye oyo basala nyonso mpo na pepe kale 20 ya pepe kale ezoya na sengi na gouvernement na 20 à pepe kale baluka ta place moko bati ata ye monument batala po bana nyonso ba poser ba question na net ba yebi pepe kale te ba misuka ba monaka na ba œuvre na ye na ba musique na ye eko sala bien na mboka biso po kale asali fierté mboka ayembi franc congolais ayembi to kufa pone kolo. Kometa pona bolingo ebeti mangu pona pasi yokolelisanga pona nini emeseneketeko kambwisaka pinzoli likamwa mishuyo motema nanga tangana kokwana kata bwale okokende okotikaka mawa awana kati ya motema oyo emesene kobeta pona bolingo ebeti mbangu pona pasi okolalisanga pona nini mama se ya mitema tosalaki bondeko kosakana te loko nzambe apesi yo ezali lokola like bapesi yo simba longolanga loboko na litamishu emesenekete kopangwisaka pinzoli. Voilà, je me donne la chance, honoré. Moi, on appelle Azali. Moi, on a aïe, papa d'ailleurs. Toké. Kozela na lemi. Nasengi konsena bato yo naluka solution moyete ongasika motungiso yo sasa bangulami kolombisimi busani mo famille konzo nasambelaka na nzambe abatela bolingo na biso yo
ekitamisisa loboko system bano batanga na bible sengaka bakopesa yo tanga na Matthieu 16 kirie Fomolanga motema na kota pepe pasele kelinga na yo motema na nezanga mokuwa D'abord en tout cas vraiment dernier album ya Pepe Kalaki Koptai vraiment tu vas dire honorer les lots on voulait faire du son honorer les lots vraiment que pas ya na biso les gens honorés parmi bateau yo batikali kai bazalaki na Pepe Kalaki Mkrasuka Zemano Kanza Amoni Papa Bia chante en live Boyoka on va honorer papa na bango Bia tokembala moko ça ne pas juste manano vous aimez le papa na bien entendu to va cocktail wana nzemba suka album asu je crois que les papa bisoni sto bandeko nanga bayembi papa esalinga vraiment na sima wana soki toyemba au lieu de toyemba biso nyonso ndambo toyembaka ya mobimba ah ça va oyo elia biso tante voilà Mami Rosa, papi t'esca moi, je sais d'où je sais d'où Valentine va. Ma pour en tout cas, merci. Ils ont fait ça le ballon na Germain Kanza. Ye mouvement de nous à bandana ye na salsa de fond ye pona tika fleur na ngai papa na ngai et puis pona la les autres ça sur respect soki to mata ba fleur na vina biso eza pona tata oyo alali awa soki lelo oyo bato bazobenga biso partout tozolia bambongo eza pona tata oyo alali awa donc c'est à dire na bomoi ya tata oyo salut que la mboka oyo pour ça la plaisir na ba mémoire ya bato oyo bazaki touché pour ça la plaisir na bato bazalaki na ba déception na ba couple na ba vie na bango mususu papa oyo azaki consolateur ya mitema ya bato ya bato ya plaisir ngai na benga kaye plus que ba pasteur pourquoi plus que ba pasteur bazalaki misato na lisanga na bango malgré succès malgré la milieu musique plus sorte qui sont sortis yebi basi bazalaka lokumu ezalaka malgré succès malgré basi malgré mbongo atikali kokabwana te na baninga na ye papa oyo alali awa azo mérité kozala papa ya ekolo c'est-à-dire yango nalobaki président ngai mwana na yo soki lelo oyo nakomi na valeur oyo na miso ya bato ata ya mingi te ata ya moke oyo naza nango eza grâce na yo ndimaki nazala pembe na yo ebele ya bamusicien ebele bakoki kondima te chanteur moko azointerprete ye avant dasu pembe na ye papa yo ndimaki nga na makolo na yo ntango ozwaki nga na pli bakuba oyebaka même pas ke naza ndeko ya mwasi na yo oya koyeba ngo après maya oyambaki nga na motema boboto lelo papa nakomi mpe koya kotikela o fleur mpi elongo ya bana na nga nyonso baza na nsima na nga papa tolobi merci molimo na yo epema lisusu na boboto place oyo osaka mabunga na vie nzambe akanisela yo na bolamu yo salaka orendre bato bazaka inutile na vie orendre bango bazala bato na vie soki na kopesa exemple na mokili na biso ya Congo tonegligeaka bato oyo babengaka bane bato oyo tobengaka bapitime tonegligeaka bango mais tata oyo alali oyo akomisaka bato oyo banegligeaka bato mikuse akomisaka bango na valeur na vie donc azo mérité bahonneur
grave. C'est pour ce que Naza vraiment la tristesse moko énorme na monté mananga mala liboso na ya kolela pepe kale place oyo manda na uti poto yango moni na bimisi nyo surtout eza na monté mananga vraiment papa ozoyoka maloba na ngai mwana na yo nzambe oyo akelaki yo Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Moïse apesa biso makasi mosala oyo biso tozolanda nzambe na yo atelemela bato nyonso balingi kotelemela biso na mosala na biso po biso totombola lokumu na yo eloko ya makasi nga nasengi na yo mwana na yo yango wana merci toza mpe na approche ya Sarafine kutunana te sempona kokanisa yo mulananga na ye awa na poto sekosala sheri mpona yo nakozonga ye nakomemela yo mwana souvenir tika kokanisa masango na yoki mpona yo tika konyokola ngai pula. Merci. Vous avez fait un Itendi tozongona simana po bango mbangele kaka danser mais to bana ba ndulemani banini voilà donc to sauter mais to sauter te on oblige to zongela bango pona ba mbangele ki trop komonani monde tala nga komona nga Mochwa bienvenue Mochwa donc naza moko ya musicien ya Bia chante oyo aza mwana ya Pepe Kale ko voilà mwangongo beta pimelanga koyebsanga dato na botama ya kobombelanga bolingo nga namona yo mabe Bia chante wamile banana mwana ya mwasi aniyo oyoki ndenge banzembeli yo pe babondeli yo pesa ngai ano totongala mulu na biso Mochwa bobomi mouvement après na basimetière bozo mbango koboma te mouvement kofite zali côté zali na ebige mouvement zali voilà donc mouvement kokufa peta ezali vedul na palais abaye mwali chikana ye papitex miki la mbala le fumo pe na kwa na ye donc mouvement na balabala bon omoni bangonde baza ba patron ya empire bakuba tant que bazana nous bazo vivre empire bakuba ezali na un espoir que un jour ekozonga il suffit ka bala la na tongo mo bala muki babiwa tozongisi mouvement na biso donc oyezongi bavandi pe teke batiki po baza ba misia ba osamisani mana bige un jour ezonga sauf que tokoko kanga maboko te biso toke na bano yo bango babotaki tozana bango tozo travailler parce que toko zela te na temps oyo bazana olala biso fe tolala non mana bige empire bakube kufate zali voilà. Voilà, merci beaucoup Ezali. Sobanabi a bientôt bossé l'album alors. Ouais. Tout un album, mais tout comme déjà presque à la fin, il y a l'album Wana. Tout bunda bunda album Wana. Comme on a Please on Love. Donc Wana na évité. Oyogi déjà Fabolo a bêti de sous-sat. Tout ça ce qu'on a germé Kanza. Et puis tout ça na yé Morobia. Donc, 3 fois, on a déjà Pepe Kale, Germain Kanza, Oyogi Cocktail, Oyogi donc, na Oyogi Sabinoga Bozala na Kimia, Boyoka disque Oyo, plus que Cocktail. Ok, on va monter. Ouais, Mbote na pesi kaka na camarade na ngai Eder Tingi, na pesi Tonton Touch na Toulouse, na pesi Pafelingonda na Lyon, na pesi Masaranga Fabrice na Liège,
Alors, bisous ebele. Tout allé quoi. Voilà. Voilà, merci. Ah, batava manga. Bana mikili bangi banane. Tout allé bosso ya nani. Bana mikili donc obozo mona Dadou Charme de la part de Big One Juna Mombafu donc chanteur. Oyo abunde la rapé honneur ya voix ya Pépé Calé en Pagna donc mutapopula kango vraiment partout dans le monde yé Dadou Charme. Yé vraiment. Dadou Osane. Bon, na ekota la journée ya vie donc ya ekoki bani ndo na ba cimetière. Donc yoloba mingi te vraiment nga trop nkunga. Trop koyemba. Trop vraiment koyemba ke koloba loba. Pour tantôt forme d'idéologie à Big One Juna Mombafu. Yango boso mona mais on a Yamamoto, idéologie biloko vie. Trop tikate po yaki muto ba swali ngi forme Big One Juna Mombafu comme na zana fu forme ka katorozo net ba Lika mwa mishu ya motema nanga tango na pokwa ngana kacha bwale haka kena katika kama awana kati ya motema royo emesene ko beta pona bolingo ebeti mbangu pona pasi hakola lisanga pona nini mishu seya mitema tosala kibonde ko kosakana te loko nzambe apesi yo ezali lokola likei bapesi yo simba longolanga loboko na lita mishu emesenekete kopangusaka pinzoli. Donc na pesi mote na yemoko Big One Juna Mombafu Samito Mokubwa donc l'homme des hommes na pesi mote na Emembungu na pesi mbote na vieux nanga Emma na Ipak surtout tala na Australie vieux nanga Del Piero et l'eau dans l'ombre donc na pesi vieux nanga Coucou vieux Maurice donc famille Makasamu famille Kitoko mère Véronique bambote na bino ebele donc Dadou Charme mazan zo bundara vraiment merci. Merci beaucoup.